bandeko likambo ya Jean-Louis na mwasi na ye mami na bana na bango, donc ezali complot ya famille. Soko moni ba acte ya boelegi na famille baza toujours ensemble, bazo vivre na bango normal, ata ba discussion mike bazo sala na miso na bino, mais bango bali ensemble, bavandaka na bango normal, balalaka ndako moko, ata balobi na bino libanda o makambo kuna eya bien te, bazokosa bino. Eza complot ya famille. Eza peteke likambo yango eyebani tango mokili yebi. Non. Ndenge Jean-Louis abanda kobima na bana, mwasi na ye soka ayebaki yango na ebandeli te, ayebaki yango na suka pe te, ayebaki yango kaka na katikati to na mwa ebandeli. Alors bandeko, kasi likambo nini ekotinda ndeko mwasi oyo mobali azobima na mwana na ye bakontinue kozala? Ezosenga nini? Eza bolingo alangwe mobali kisi likambo nini? Bandeko makambo eza ebele, me naloba na bino mwa ndambo oyo mpe kokosala ke bakontinue kozala. Mwana pas alobeli oti afukami mwana kolobanda mwana tika pesa ko la moni suscité Emmanuel ko la moni suscité pardon Emmanuel penza ko lobapi Amo les bon on a le OK après on essaie chantage so ko mo koloba na ko placer yo na isolé yo on a koti allez OK on va attendre c'est devenu comme ça allez après tu es sûr de ce que tu dis? Oui, maman, je suis sûr. Je te dis la vérité. Elle fait un visage à la zone de Bango. La petite répète. Voilà, tu n'as pas c'est pas Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Donc je devais attendre ces jours, là on après nous on a pour Lobano. Alors donc la pandémie, mais que son téléphone à Emmanuel. Après, on a fait réveiller. Moi non. La fois qui me dit encore prends le téléphone, avec son téléphone. Quand on a vu le téléphone, la continue à WhatsApp. La continue à WhatsApp, la peut retomber sur Déborah, la fille du pasteur. OK. La suite, la scène à tête de Déborah, on a moni la scène en haut, directement conversation où Emmanuel a dit Déborah ne dit rien à Kéti si elle t'appelle, ne répond pas. Déborah, pourquoi Emmanuel que je ne réponde pas à Kéti? Tu lui as parlé? Et elle a dit, oh non, je n'ai pas parlé. Elle a dit, bon, on a maté les polos. On a dit, pourquoi ça? On a dit, comment on a conversation. Yanan. Le bon? Apparemment, pour quelqu'un qui pique-nique, on va pareil, puis sur la banane. Sans lui, souvent que sur moi il y a pasteur avant dernière moi ma belle avec la vidéo on a zoomé sur la fille la cara on a la terrain mon pasteur les qui était bon après et terrain en haut on a connecté dans la couche à comme on a signé Jean-Louis couche tonton Jean-Louis donc on a couche maman mamie m'a envoyé OK Jean-Louis a tout à la terrain na ilongité après la télé pas qu'il m'a eu non donc tout le presque tout le monde on a qui frappé. Ah bah oui. OK. Mais allez tout. Allez là. Mais mariage camarade OK. OK. Lorita. Azo draguer Lorita. Regardez bon. Regardez comment il est, il a déjà fait ça à une petite fille. Moi
vente au terrain d'ailleurs. Donc, je sais que mon père est capable de tout. D'ailleurs, il est tenté de draguer la copine de maman. Regardez, bon. La Tony, qui est la copine que Jean doit draguer? Papa l'a mis à draguer. Oh, c'est ta copine là, Loretta. Mais maintenant, qui est la petite fille que Jean lui a fait du mal, à qui il a fait du mal, ok, avant qui par rapport à qui là il s'est tué. Attends, la mise sur la lunette. C'est pas mon souci, c'est le cadet de mes soucis. Ça, je vais découvrir après, t'inquiète. Ne réponds pas, tu n'es pas obligé. Maintenant, parle-moi de Kéti. Non, Kéti, j'ai dit, tu me parles de Kéti maintenant. Ah bon, elle est bon. Entre Kéti et papa. À qui s'en fait? Un jour, tu sais, quand j'étais enceinte, oui. Quand j'étais enceinte, vous vous êtes discuté avec. Avec qui? Vous êtes parti chez papa pasteur, quand vous êtes revenu. Moi, j'ai regardé les films sur le téléphone de Kitty. Alors, papa, d'habitude, il vient, il entre dans notre chambre sans frapper à la porte. Tellement, il est entré. Sans frapper à la porte. Donc, quand il est entré, il n'a rien dit. Directement, il a refermé la porte. Oui. Quelques secondes après, je vis Kitty. Sorti. Ah, ok. Et après, je suis resté pendant au moins 10 minutes. Et quoi? Je suis parti où? Je suis descendu tout doucement. On n'est pas papa. Tout doucement. Avec le surprendre Jean, lui, là, qui était dans le coucher. La salon, ancienne maison. On dirait bien qu'on a la cala. Très bien. Et après, les colonnes, c'est. Voilà, l'ancienne maison. Petit Jean, lui, il a dit. Tellement, il est entré. Sans papa là-bas. Donc, quand il est entré, il n'a rien dit. Directement, il a refermé la porte. Quelques secondes après, je vis que tu qu'est-ce sorti. Et après, je suis resté pendant au moins 10 minutes. Et quoi? Je suis parti où? Je suis descendu tout doucement. On n'est pas papa. Tout doucement. Avec le surprendre Jean, lui, là, qui était dans le coucher. La salon. Ancienne maison. On dirait bien qu'on a la cala. Mais bien, on tire bien. Les colonnes, c'est où? L'ancienne maison. Petit Jean, lui, il a dit. Bah, au sani. Na mwana yote. Mwana. Bon. Moni bango. Ibalina. Apanji. Bala moko. Do mobile ni na mwana ba. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu, Emmanuel. Tu n'as rien vu. Abiketi, je suis pas bête. Je suis pas tu. J'ai tout vu. Jean-Louis a moni bongo fait Amati. La moko, Emmanuel a petit courage. Salut. Il y a la chambre là, biso a petit coco. À fond. Là, il m'a fait la petit coco. Papa, je vais te parler. Bandeko foko yeba Jean-Louis na mwasi na ye oyoyo ba wumeli. Alors mwasi oyo tango akabwanaki to tango atikalaki ye moko po baya kolingana. Jean-Louis aza deja na mwana oyo ya mwasi, donc mwana alaki moke. Alors ba comportement ya Jean-Louis mwasi oyo ayebaki yango avant. Soki azalaki na Jean-Louis ezateke amonaki Jean-Louis akochange to akochange te, azalaki na epo na bolingo na amour. Alors na kati ya parcours na bango wana ya bolingo, sur un certain ne bandeli Jean-Louis azape na makambo oyoyo mwasi na ye abanda kosala ye asiportaka ngo na kati ya couple ke. Me ntango mosusu mwasi ne pe adekona to abanda kodekone to adekonaki. Bobosana te Jean-Louis mutu ayaki na ndaku ya mwasi, Jean-Louis mutu ayaki na mboka ya mwasi. Et puis Jean-Louis soki bomoni caractère na ye aza mutu moko alingaka mingi kosala neti azokitisa.
soki azosolola na mutu soki likambo ezali tomonaki ndenge azosolola na ndeko na mwasi alingaka kotya neti amikitisi azosala neti likambo eye azokomprendre te alingaka mpe kotya bafoti na bato mosusu soki okangi ye atiaka mpenza monoko makasi te abaloli do aza bongo. Donc achanzaka maloba pamba me na ndenge moko ya kokitisa ye tro soki aza deja na faute me abalolaka makambo. Alors ndenge eza wana ntango ayaki na ndako ya mwasi bazalaki na ye elongo discussion ezangaki te ezalaki me ya moke mpo mwasi ndenge Jean-Louis ayaki wana ata alingi Jean-Louis ndenge nini me mwasi ayebaki ke ye aza na puissance. Jean-Louis aza na ndako oyo ye Jean-Louis atiki pays mosusu aye na pays oyo azalaka. Donc mwasi azomona babeton babiloko esimbi couple na ye azomona ke Jean-Louis nalingi ye makasi ye alingi nga pe me mpona kokabwana nga kaka mundu nakokodeside tokabwana ye po adeside ekozala pasi. Donc ntango mwasi amonaka bongo eza puissance. Alors Jean-Louis mpe ayebi ke awa naza na mboka mwasi fo nazala lokola mpe mwasi aza ye moko azwi mobali ya sika na libanda akolakisa toujours bolingo lokola mpe na Belgique na mwasi wana azalaki mpe jeune Jean-Louis mpe bogar jeune. Donc na libanda bakovivre kaka bolingo beglise bafeti harmonie ya famille. Omoni ndenge ezali sikoyo mwasi abanda okutana mpe na bakamaradi na basi akokutana mpe na couple moko akokutana mpe na bapaster bisika asambelaka amemi mpe mobali akoki mpe kokutanaka na bavie moko bayidaka ye parmi bato azokutana akokozala mpe na mobali moko aza marie to marie te aza kaka moto ya confiance na miso ya bato maza mpe makango na ye. Alors Jean-Louis mpe akoloba kaka bazali bato bayebana kala nga na ye kokuta bango awa. Sikoyo Jean-Louis soko amoni ke mwasi na ye abimaka nde na mutu wana eza kaka relation oyo akuta bango wana te. Jean-Louis akoloba eloko te po azali mopaya aye soki pa lobi ekobotela eloko malamu te. Pouvoir ya na mwasi akoprofite kaka na vie oyo bazovivre ya harmonie. Alors Jean-Louis akokotika bane wana ane ezoleka mwasi wana mpe ntango mosusu bolingo ye makasi na Jean-Louis bamesani via famille azwi mokumba boti baboyani na makango wana akomi ne normal akokozwa mpe makango mosusu ntango so mwana botami akoli ye na Jean-Louis harmonie ezali famille ezokende makambo ezokende. Alors Jean-Louis sikoyo bawumeli bana bakomokola mais entre temps Jean-Louis ndenge azalaki na ye ntango mosusu mpe Jean-Louis sabimaki na mwana moko mais bango bayebi te mpo Jean-Louis caractère akobombama akomoki d'église mopaya na mboka wana ntango mosusu abimaki na jeune fille moko makola bango mpe bayebi te fille wana mpe abombi aza mpe na copain na ye eleki nango moto amoni te. Alors eza possible mpe sikoyo Jean-Louis na mwasi na ye Jean-Louis ayebisa mwasi na ye makambo mwasi na asala me ya loba na bato te. Mwasi na wangana nsima comprendre ke ata wangani eza pamba Jean-Louis apesi na badetail bakontinue na bango kozala mwasi mpe ntango mosusu asengi pardon
ou bien lobby nazaki na duti tango yaki na banda kokanisa boye mais nini Jean-Louis pe lokola yebi ko flatter alobi te ya nango problème te ozaki na réseau yaki bolingo ebandaki sika akokoloba n'importe quel makambo donc akoti niongo pa ya Jean-Louis siko Jean-Louis ayebi niongo azokotisa mwasi na ye bandeko baniongo ekokozala ebele wana eza exemple kaka na pesi mwasi nazalaki na bamakango yango ntango mosusu mpe baza na basi to baza na basi te to bamakango yango bazalaki célibataire lelo babala baza mpe ensemble ti lelo me bato ebele bayebi te donc secret wana Jean-Louis ayebi yango mwasi mpe ayebi soki mpe ebimi lelo ekotia susu scandale makasi ateleka kala donc mwasi ya Jean-Louis azalaka na niongo ya Jean-Louis na makambo sikoyo Jean-Louis ndenge akomaki kobima na bana to na mwana wana abandaki liboso oyo mwasi abota bandeko tolinga te mwasi na ye akomprandraki après ayebaki nsima ayebaki tokanisa te tant nyonso abandi kobima na mwana na age ya 10 ans ti lelo mwana akomi na ba 20 quelque mwasi wana ayebaki eloko te en tout cas lokota na bandako oyo ya ba 45 mètres carrés 75 mètres carrés 103 mètres carrés eza ndaku eza mbala moko parcelle eza mbala moko bisika kosakana eza mbala moko bisika kosolola eza mbala moko bisika kosukula eza mbala makambo nyonso na 100 mètres carrés wana siko pendant plus de 10 ans mama wana ayebi eloko te non ayebaki asuspecta pe amona bango akanga bango pe to amona bango akangi bango te baswana pe babongisa bavanda nango calme Jean-Louis pe aloba kosala yango susu te Jean-Louis azongela aloba na ye mpe kaka ndenge banda koloba na ndeko ne na telefone baloka bango na noko kingandi baloka ye donc ntango akotia mvutuma na koloka mwasi na ye akozwa yango sikoyo serie bandeko boyeba bien boyoki na lisolo mwasi na ye na papa Jean-Louis basambelaka mingi bakendeke mpe mingi soki likambo pa paster na bango ata balobaka nyonso te soki basalaka yango parce que baza na quelque chose etindaka bango bakendeke église mingi na bazalaka na paster mingi me balobaka yango te donc mwasi andimake Jean-Louis fo ezala kaka koloka moto eza bongo mobali ne aza ne bien po Jean-Louis mwasi avanda kene modèle alobaka ata balolaka makambo me bakokomprendre kaka po andimaka bameya kulpa na ye bien sûr akotia ngambo pa mosusu bien sûr akobalola maloba alors mwasi sikoyo amesanaki bongo alors komesana oyo amesani bana mpe bazokola bana bakoli aye kobotisa mwana liboso aye kobima na oyoyo donc mama makambo so eleki ebele sa koti na kati ya groupe sa mesani nango sa mesana ke mobali na kokobima na mwana na ye abota na moto mosusu ntango mpa ebimi na mwana oye moko abota en tout cas mwasi na ye mpa na ye amonaki yango kaka mobali ne baloka ye mpenza ya solo mobali ne aza na likambo te akokotia na kasho pamba ya kotikala ndenge wana bana ne bakosambwa babima mpe babota na mobali na ye surtout na mwana oyo ye moko aboti na Jean-Louis alors atali mpe lisusu ntango Jean-Louis akokende na pasi
akoloba pe makambo ya mwasi na ye oyo aza nango na niongo. Ata kutu wana ebimi ekosala skandale, me mwasi atali niveau bakoma, niveau ya bomba sekele na makambo oyo, niveau ye atikaki ta akoki kosala makasi avant bana ne bazwa zemi, masalaki te. Baza kosolola ngo mpe na Jean-Louis, bana bazwi zemi basololi pe, me bango batie kaka na envoûtement. Lokola bazo croire kaka na envoûtement, alors Jean-Louis pe azo continuer kozala envoûté, ye moko azo s'envoûter, azo continuer koyoka ba plaisir na modèle na ye. Bana pe ba mesani ekomi bolingo makasi na famille. Po bandeko bana wana, papa wana bani na mwana na 10 ans, tina ba 20 quelque. Donc mwana kozala na bolingo ya Jean-Louis koleka bana nyonso baza na bolingo na ba papa na bango. Yango boyoki memi mwana tango bakangi ye na mwana mosusu alobi omonaki eloko te. Mwana zo défendre koleka modèle papa ko défendre. Bana baboti na papa, ma harmonie eza na famille. Bana bazo benga papa koko, moko papa, famille vivre nango na harmonie. Papa bazo continuer kolinga. Mama pe bazo funda pa na ye, mais mama ye baka van. Po mama ye bine mobali naza envoûté. Mais nzoka mobali envoûtaka ye moko. Yangwana bandeko, soki Jean-Louis bakangi ye te, bafundi ye te, bokanisa te mwasi wana azosala ngo kaka mpo na bolingo. Po ye moko sakoma complice na kati banda kala. Po ye moko amitikaki ye moko asungi lisusu Jean-Louis asala makambo oyo. Donc soki Jean-Louis abota, soki mama oyo alobaki yango avant nde Jean-Louis aboti na bana wana te. Bandeko na famille oyo makambo eza ya kobombama makasi. Mais mama oyo ako explose kaka. Pourquoi ko explose? Po bana oyo yo esili na vi na bango bazali bambanda ya mama. Bana oyo bana na bango bazali na papa, papa ngo aza susu koko na bango. Bana oyo ndenge baza wana fo basala ba vi na bango. Donc fo babala. Mokolo bako bala, papa kozala, mama kozala. Mwana mosusu wana babote na papa mosusu, Jean-Louis akoke na ete. Et puis bana wana ndenge bakoli boy, bapase tana Jean-Louis, na bolingo ya Jean-Louis, alors bana wana bakokoza même na ndako ya libala. Bakoko priele bango na modeli kako ba prière yango eleki. Bana wana bakoko koma na ba 30 quelque. Baboti pe bana mibale misato. Soki Jean-Louis aza toujours boga, nzoto kolongono, alataka bien. Bana wana mobali na bango ya vie eza kaka Jean-Louis. Bako continue kolinga ye. Soki pa ye kotala bango, mibali na bango baza na misala, bako sangisa na bango nzoto. Ata bakanaki te, ata balobaki tokosala susu te. Mais tango bakozala, bayambani papa kale, papa, nana kineki musala. Jean-Louis eloko etelami, mwana pe eloko etelami. Même na ba 30 quelque, Jean-Louis ba 60, ba 50 quelque. En tout cas, bakosangisa kaka nzoto. Donc bana wana basi ya Jean-Louis pona libela. Famille oyoyo makambuse bimi.
siko botala ba famille ya bino moko soko kotala couple na ote tala couple ndeko na yo tala couple camarade na yo tala couple voisin na yo me balobi te okanisela bango mabe po bino botalaka te bokaniselaka bato mabe siko bato bokaniselaka bato mabe bokaniselaka bango mabe suka na bango makanisi na bino ekendenge nango ndenge wana te bokanisela moto mabe vi nyonso na suka nango bomoni azalaki ne bongo te nsima nango oyo bokaniselaki malamu ebimi neti Jean-Louis bosimbi motu yango wana nga natindi bino te bokanisela bato mabe nalobi botala kaka makanisa mabe ezala te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. On a une chaîne de chaque topo. Il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. On a une chaîne de chaque topo. Il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. On a une chaîne de chaque topo. Il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.